Motondi na loyembo ngolu ya Nzambe ya Sango Albert Mbole Bubengi biso bandeko na 082 016 35 12 na 090 68 16 742 084 10 78 364 pe na 09 98 23 97 23 ukomeli biso na 081 99 66 098 ndeko azana singato yambie. Allô? Allô? Oui, ndeko. Mbote Père Roger. Mbote ndeko. Mbote Maman Regina. Mbote papa. Mbote pe na basali nyonso ya radio na biso, Radio Maria. Napesi pe mbote lisusu na papa Simon Mboso ndoi na ngai. Pe nabosani te kopesa condoléance ngai famille au père de papa Simon Badis la Radio Maria. La réunion sur bande ya Maria no me Papa Simon, tozo ko penza malamu te on meka ko bouger moke. Oui. Motuna liboso. Oui. Alobi Nzambe azali motema ngulu. To uti koemba ona nzembo kute sulazenga makasi. Solo bana periode zo pasi biso ba Congolais. Nzambe azali motema ngulu. Pona biso ba ezali konyoko ma. To pona baye bazali konyoko la biso. Na biso mibale azali motema ngulu na banane. Po ba Israël na kati ya Egypte ba reklamaki droit na bango ba bima bakendo kosalela Nzambe na bango. Siko na biso bato babale wana ba konyoko mana ba konyoko na bango. Nzambe azali motema ngolu na banani. Merci frère Yami Valé. Balobi, le monde appartient aux courageux. Siko par exemple, nous avons côté à le monde est quoi appartenir à côté. Au Kangaka, Motemo Bandagonio, comme un sango, pardon, à Vinaro. Na ni Penzana et Bapo, tant on a l'anda maté na yo kaka Penza Motema, Itoko. Tango mona na taposa na poser bituna. Motuna ya misa tupe ya suka. On a biso ba chrétien catholique na situation oyo tozala na ngwere moko na kati ya ndako ya Nzambe omona lisanga mosusu na lisanga wana bozo bonde ko penza ya solo ezate mena na loba boloba na de na CCC na ebite mate ya nini okuki kopesa tozala kaka na disper o faire en haut siko ezali mbuma ya Elimo Santo siko courage ezali pe mbuma ya Elimo Santo frère ezali ndeko Mboso Emile na paroisse 5 Ibuka merci frère na mateya pe na tango nyonso zwaka po ya kozongisa mituna na biyano na biso merci papa Emile. Merci na papa Emile Mboso. Merci pour les condoléances au PCBiso pe na bandeko balandi banso ya Radio Maria a Otobungisi mobandisi ya Radio Maria na Molongo ndeko Emmanuel Ferrario oyatiki biso na mibu tuku libwa na moko 91 ans. Mituna misato ya papa Mboso ya liboso motema ngolu ya Nzambe na mboka na biso lelo. Nzambe ngolu ya ezali po ya nani po ya baiba konyoko la baninga to pe po ya baiba nyokwami. Ngolu ya Nzambe ezali po ya moto nyonso. Yesu apesaki eyano na motuna mwango na Matthieu 5. Epai wape alobite Nzambe abimisaka moi ya ye po ya moto nyonso. Na bato babe na bato balamu moi ekobimaka po ya bato banso. Mbula pe soki ebeti ebetaka po ya bato banso. Na bato babe na bato balamu. Lokola te azali sengolu
ata koyoko nyokola moninga nzambe azali motema ngolu mpo ya yo, ata ko banyokoli yo nzambe azali mpe motema ngolu mpo ya yo. Nakopesa mwa ndakisa soki tokamati santuluka eteni ya 10 moto ya mosolo ebele mpenza batangi nkombo ya ye te, mpe mobola batangi nkombo ya ye Lazare. Moko akonyokola moninga nzambe azali motema ngolu mpo ya bango babale. Mpo ya moto oyo aza na mosolo ebele kasi akonyokola Lazare, nzambe azali motema ngolu mpo ya ye. Zambi apesi ye libaku ya kobongola motema, yango wana akowa noki te. Lazare akowa kasi ye akotikala lokola te atikali mpo te azwa ngonga ya koyoka ata liloba lya nzambe mpe abongola motema. Kasi malheureusement atako nzambe motema ngolu mwa ye asali te moto ya mosolo ebele boye awumela na mokili mpo te abongola motema, akobongola motema te. Tomoni te nzambe azali ngolu mpo ya moto wana. Nzambe azali mpe motema ngolu mpo ya Lazare. Zambi Lazare anyokwami na bomoi bwa ye ya solo, kasi ntango awei akei na paradiso. Motema ngolu ya nzambe nde yango wana pe. Motuna ya mibale, mokili ezali ya baza na mpiko. Le monde appartient au courageux. Na sango elamu na Matthieu 5:5 balobi te, le monde appartient aux doux. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Bokeseni bozali. Na mokili bato mokili balobaka te, le monde appartient au courageux. Ezali mabete. Kasi na Biblia balobi te, heureux les doux, ils posséderont la terre. Soki totali malamu, soki to tongoli maito tikoloba pona o etali motema ngolu, tokomono te douceur to motema ngolu ekendaka pe elongo na mpiko to pe courage. Moto oyo azali motema ngolu azali na mpiko. Le courage est inclus dans la douceur. Toka matandakisa soki moto ya motema ngolu akobika elongo na bato bazali penza kanda mingi, moto ya kanda penza, moto ya makambo makasi, pote okoka kosuporte osenge kozala na courage. Po ya kokanga motema liboso ya moto ya makambo mabe penza, okobenda ye matoyo, okopesa ye conseil kasi akochange te, alingi abebisa motema na yo pote lokola ye azalaka kanda yo po silika bo bebana. Kasi po tokanga motema boye obatela boboto, obatela motema ngolu, osenge kozala na mpiko to pe courage. Na bokuse tokoloba te mpiko ezali pe yoko ya mabongi ya moto ya motema ngolu. No kati ya masanga na paroisse boyokani bozali te basololaka se na monoko kasi na se bakoliana. Elingi koloba te ezali hypocrisie penza. Wana ezali douceur te, wana ezali hypocrisie. Zambi motema ngolu esalaka te esika makambo mazali bosolola. Zambi moto ya motema ngolu alingi nde basolution ezwama na baproblème. Na makambo akokutana na yango alingi te abongisa mango. Kasi akobongisa yango na makofi te, na mbata te, na lichette te, na kofinga baninga te, akobongisa yango na boboto. Motema ngolu nde yango wana. Alors soki esika na kati ya paroisse masanga ba Kristu boyokani bozali te, basenge na libongili na motema ngolu, zambi yango ekotinda na nzela ya kofanda pote bosolola. Zambi tobosana te violence ezali kaka physique te, violence ezalaka pe verbal. Calomnie, kokosela moninga makambo, songi mansomana ezali ba différentes formes ya violence. Tope ezali makambo maye ebebisaka bomoi ya baninga. Yango wana esika motema ngolu ezali esika moto motema boboto azali, tango moni te boyokani bozali te, bato bazali ba hypocrite. Na monoko alobi malamu ya moninga, nzoka na sisa azali kolia moninga, moto motema ngolu akosepela te, akolinga te, bofanda bosola malamu, verite eyebana na kati ya bolingo pote bokoka kobongisa ndenge esengeli.
Botondi Sango, Tozuben Koma Isusu Mama Maï, qu'on a paroisse Saint-Sacrement. Mes sincères condoléances à la radio Maria Mondiale. Et merci Mingi, na Mama Uto Saint-Sacrement. Koma Isusu, bonjour mon père Roger, Maman Régine, sincères condoléances Nabino Kuna na radio Maria. Merci Mingi pour la catéchèse. Mutuna Ezali Boye. Concernant douceur, Ezali Likabo, kasi pona nini batu basusu bazalaka na motema ngolute. Kasi kanda. Merci Mingi na maman. Pona nini boko bazali motema ngolute. Basengeli kolona yango lokola ezali mbuma babukaka mbuma soki oloni ntango oloni te okobuka mpe mbuma te lokola ezali mayematali mbuma eli mosantu mbuma moko bolingo eboti mbuma isusu eboti motema boboto motema ngolu bongo na bongo yango wana po te ozala motema ngolu osengeli kolona yango na bomoi bwayo lokola te kosala mwa makasi komi yeba eloko nini ya mabe oyo eluti na bomoi bangai la connaissance de soi moto na moto asengeli ami yeba ndenge azali na mabe na malamu soki ami yebi lokola moto ya kanda akosala makasi pote na kati ya losambo asenga na nzambe apesa ye gracia pote likambo wana etungisaka lisusu te atika kozala kanda akosenga pe na ngrasi pe likabo ya motema na nzambe likabo ya motema ngolu to pe motema boboto pe mbele pe akoki pe kotuna ba conseil moi accompagnement nganga nzambe asalisa ye moi cheminement spirituel pote akoka kokoma moto ya motema ngolu to pe motema boboto. Botondi Sango, ndeko msusu na nzela ya singa. Allô? Marie. Pwe Sango. Motema mwayo etonda ngolu ekolinganga ekobikisanga motema nzambe motondi ngolu ndenge tokoyembaka ekolinga biso pe ekobikisa biso na lolenge kani sango bakoexplike biso moto azali na pasi ya koluka mbele mosala to eloko songolo fakara akozwa te motema ngolu ya nzambe liboso ya mwana ye akomona pasi ezelaka nini po ya jimbara moko to nzambe atatisaka biso nini po motema ngolu na ye esala esengeli ezwa temps ezwa ngonga. Merci ndeko Guy Pascal. Azali maestro tomoni yango penza to pe toyoki yango tango yembi. Merci na ndeko Guy Pascal po ya loyembo o etali ngolu ya nzambe. Mokonzi akobikisa biso na nzela ya baninga na nzela ya bandeko babiso baetozali na bango na kati ya molongo na kati ya mosala na kelasi na kati ya libota bongo na bongo ngolu ya nzambe emononoko na nzela ya biso bato yango wana soki boko bato bazali konyokwama tokomituna nzambe azali ngolu kasi pasi ya boye euti wapi eyano epesamelaki biso nauti koloba yango na Luc 16 santuluka eteni ya zomi na motoba Lazare akonyokwama pona nini akonyokwama azangi bilei tango alingi alia bilei oyo ezokwea na se ya mesa mbuwa nde ale yango yekutu ndenge balobi azangi eloko ya kolia aye komituna akenda kolia soki pota ya mbwa soki nini abandi komituna donc pasi ya boye eutaki wapi eske ezali faute ya nzambe tango Lazare na Luc 16 akolia te ezali faute ya nzambe te ezali faute ya moto oyo aboyi kosalisa Lazare zambi ye nzambe apesaki ye mingi mosolo ye azwaki ayibaki yango te ezali mosolo nzambe apesaki ye kasi awa nzambe apesi ye esika te lokola nzambe alakisi ye ngolu ya ye manso tozwaka yango na ngolu ya nzambe
manso tozwi na bomoi bwa biso ya malamu ezali se ngolu ya nzambe. Mosala mosolo biloko ya mokili mabongi ya molimo libala libota manso tozwaka yango na ngolu ya nzambe. Yango wana tango yo ozwi po ya ngolu ya nzambe, vous n'avez pas mérité ça, vous ne méritez pas ça. Biso na eklezia tolobaka tango ozwi mosala olobi nazwi mosala okomi nganga nzambe olobi je suis devenu prêtre par miséricorde sans aucun mérite de ma part. Nakomi nganga nzambe po nzambe azali nani ngolu. Ezali po ngai na bonga te, ezali se po ya ngolu ya nzambe. Manso tozwi ezali se po ya ngolu ya nzambe. Elingi koloba te lokola nzambe alakisi ngai ngolu ya ye, ngai pe nalakisa baninga ngolu ya nzambe. Na nzela ya ngai tango na kosalisa baninga, baninga pe bakobeneficie na ngolu ya nzambe. Yango wana pasi oyo eza na mokili ezali faute ya nzambe te. Tokanisa te ete lokola bato bakonyokoma bana mike bakowa mwana abeli kisi ya komema na l'hôpital ezali te awei. Qu'est-ce qu'il a fait cet enfant-là pour mériter un tel sort? Eloko nini asali pote azanga bilei azanga mbongo pote bamema na l'hôpital bongo na bongo? Est-ce que ezali po nzambe azali motema mabe? Ezali nzambe te. Nzambe apesi na boko bato mayele pote babongisa mboka. Kasi mayele bazwi esika te basalela yango po ya kobongisa mboka pote moto nyonso azala malamu. Mayele ya bango ekomi ya koyiba mosolo ya kosala makambo ya mabe bongo na bongo. Apesi pe na boko bandeko pe mosolo likabo ya mosolo. Nalobaka yango mingi penza te soki ozwi mosolo koloba te ete ezali kaka po ya mosala osalaki to motoki obimisi te. Tala malamu mbele baninga basusu babundi lokola yo kasi bazwa mosolo te. Mosolo ozwi ezali po ya ngolu ya nzambe. Kanisa baninga lokola te nzambe apesi na biso bato na boko bato manso pote mokili ezala malamu, pote ekolo ezala malamu. Apesi mayele, apesi bwanya, apesi makasi manzoto, apesi biso pe boyambi elikia manso mana mabongi apesi biso pote elongo totonga ekolo bato banso bazala malamu. Kasi soki pasi ezali faute ya nzambe te. Nzambe akoloba te je vous ai donné toutes les opportunités. D'ailleurs votre pays la RDC etondi na nkita te tango toa koloba te mais nzambe toa konyokoma mais qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? Eloko nini nzambe apesa biso te? Matière grise ezali mayele awa toa mayele mingi biso bakongole nkita na ekolo ezali mabongi etondi. Kasi soki pasi ezali faute ya nzambe te, ezali faute ya biso bato. Botondi mingi sango toka pende koyo. Bonjour maman Régine. Motema ngolu oyo biso ba devo ya motema santo welaka. Donc tozala motema ngolu parce que motema ya Yesu etondi mobele na mabaku ya biso bato mokili. Yango te tolanda ndakisa ya motema ngolu mwa Yesu oyo biso ba devo ya motema santo tolingie tobite motema ngolu ya Yesu komisa ngai motema mwayo na motema mosantu mwa Yesu komisa ngai motema lokola motema mwayo. Yango na bosante na pesi pe mes condoléances na libota ya papa Aimé fondateur ya groupe fondateur ya Radio Maria oyo atiki biso na mibu 81 ans. Yango topesi mes condoléances ndeko Benjamin Auto paroisse Saint-Philippe. Tozala motema ngolu ya nzambe. Nzambe ayaki kolakisa biso te motema na ye oyo tutanisami na mabaku. Botondi na ndeko sango. Merci Nandeko Benjamin. Ezali papa Emmanuel Ferrario mobandisi Radio Maria Motati Kibiso na mibu 91 tuku liboa na moko akufi na 91 ans. Merci Nandeko po ya losambo a la yebisi a la kisibiso ndenge basambelaka na lisanga
ya motema mosantu pote motema moyo ezala lokola motema ngolu ya nzambe losambo ya mokuse penza kasi ya motuya motema mosantu mwa Yesu salisa ngai pote nazala pe motema ngolu lokola yo ezali likabo tosenge koluka na nzela ya losambo pote soki tozwi yango tokomona te moto nyonso akozala motema ngolu soki na mboka na biso lelo moto nyonso akomi motema ngolu esili tobongi te tobongi soki moto nyonso akomi motema ngolu lokola te nalingi moninga nyokwama te esika nyonso pasi ezali soki ngai nakoki kosalisa pote pasi esila nakomipesa pote nasalisa soki moto nyonso akomi motema ngolu tobongi yango wana ezali losambo motuya penza ndeko auti koyebisa kolakisa biso. Tozo en commun, il y a Dr Steve de Marie, Kunana Sainte-Christine. Que faire si naturellement nous sommes nés doux face aux gens, amis ou familles qui profitent de notre don, ou comment doit être notre comportement face à cette agression, car j'ai l'impression de constater que j'ai du mal à évoluer dans ma vie à cause de cette douceur. Cardinal Malou, la d'heureuse mémoire, disait « Soyez bons au point d'être considérés faibles ». Mbala mingi soki moto motema ngolu eluti bakoki pe ko profiter na yo. Kasi eloko eleki motuya koyeba te motema ngolu elingi koloba te ete omitika to mpe moto nyonso asala ndenge ye alingi yo okangi monoko te elingi koloba bongo te motema ngolu elingi koloba koluka bolamu ya baninga kozongisela bayeba kosala yo mabe kozongisela bango mabe te moninga asiliki yo kosilika te okoluka te okotisa boboto na kati wana pe soki ozali motema ngolu ya solo penza osengeli kozala na mpiko tolobaki yango mpiko mbele ya kopalela moninga ya koyebisa moninga mabe asali kasi na boboto na kimia pote ezala te tolingi okitisa ye kasi ezali mpo ya kosalisa ye pote akoka kobongola motema akoka kobonga na bomoi bwa ye yango wana bato basengeli koprofite na bolamu yo kosala bango te soki ozali motema ngolu ya solo penza zambi motema ngolu elingi koloba pe kobenda pe moninga matoi soki ebongi soki osengeli kosala yango zambi tango bendi moninga matoi okosalisa ye pote abonga na bomoi bwa ye motema ngolu yango wana motema ngolu elingi koloba te ete kotika moninga na kati ya pasi na kati ya mabe akosala désordre okopalela ye te okopesa ye conseil te wana ezali une fausse douceur ezali motema ngolu ya lokuta zambi motema ngolu elingi te moninga abonga soki olingi te abonga osengeli kopesa ye conseil osengeli koyebisa ete nesika boye osali mabe ebongisa kasi okosala yango ndenge tolobi na boboto okosala yango na lolendo mpo akokitisa moninga te kasi na boboto mpo te moninga abonga mpe na bomoi bwa ye. Bonjour ma radio, bonjour révérend Père Roger Wawa, bonjour maman Régine, c'est de la part des frères Yannick Jarosta, depuis parents c'est Antoine Marie Claret, Champ de Tir Ngaliema. Vraiment, merci pour la catéchèse et je présente mes sincères condoléances à la famille mariale qui vient de perdre l'un d'entre eux, qui est l'âme de notre fond. Voilà, Botondi. Merci mingi na kanisi ndeko abengaki pote ape apesa mayoki mapasi to pe condoléance to tondi botondi mingi penza soki azali na motuya na motuna akoki kobenga pote abakisa motuna alingi kotuna. Bonjour.
Bonjour père, nalingi osunga ngai nini nakoki kosala fiancé na ngai nazwaki ye en charge pona makambo etali classe après étude na ye nasali accident 3 ans yango yo nazokoka kotambola te fiancé ayaka kotala nga lisusu te akomi kanda nazoyeba na ndaku bakomi kotuna nazoyeba te na ndaku bakomi kotuna ngai soki nga na ye toswani nazokoka koyebisa bango te nini nakoki kosala conseil na yo. Makambo masato ya liboso kosenga na nzambe apesa yo motema ngolo apesa yo boboto. Makambo bongo ezalaka mbele mwa pasi zambi ozoki o motema ozoki awa yo ozoki obungisi boboto pe kotungisa yo mingi senga likabo ya motema ngolo to ya boboto mbala inso yo kosambela nzambe apesa yo boboto apesa yo motema ngolo eloko liboso yango wana zambi boboto eleki manso moto akoki kozala na mosolo soki azangi boboto kati ya motema mwaye akotungisama mingi akolala pe pongi malamu te na butu boboto kosenga likabolina ya boboto motema ngolo mbala na mbala senga yango na bolobele ya mama Maria ata kozoki yo motema zambi na ebite ya likambo kotungisa yo mingi kasi boboto bozala na yo ya mibale yebaka te osali mabe te ndenge osalisaki ye zambi tolobaka mbala na mbala te tosalisaka baninga po te bango bazongisela biso bolamu te tosalisaka po te nzambe azongisela biso oyo biso topesi na baninga azongisa engebene na boningi bwa ye tobosana yango te manso yo osali po ya fiancé na yo ezali te obungisi ngonga to pe obebisi mosolo na yo osalisi ye ezali malamu mingi koregrete te sepela zambi tosalaka malamu na baninga po te bango bazongisela biso bolamu te osalisaki fiancé na yo zambi azali moto nzambe akela asengelaki na lisungi osalisaki ye po te ye abala yo te parce que libala ezalaka na condition ya bongo te condition ezali te bon yo salisa ye opesa ye mosolo atanga bongo yaya kobala te osalisaki zambi azali moto nzambe akeli akelelaki azalaki na besoin lisungi osungi ye sepela ndeko na ngai sepela zambi osali malamu okoki ko regrete po ya bolamu o osali ndeko te bato mingi okomona salisi moto ti soki moto wana décevoir ya bandi ko regrete o nasalisi ye mingi ko regrete te tu ne peux pas regretter le bien que tu as fait au contraire oko sepela zambi nzambe apesaki yo likanisi linzenga ya kosalisa ya kosunga ndeko akeli tosukisi linaka mokolo malelo sango liloba bukabwani. Merci ndenge tolobi mayoki mapasi na bino banso penza zambi mobandisi ya Radio Maria radio eye panzani penza na molongo na bikolo koleka tuku sambo mobandisi atiki biso ko bandalobi papa Emmanuel Ferrario ndenge tolobi awei bongo na mibu tuku libwa na moko 91 ans Iyambo ya bokundiye toko prolina kalikobima lelo simazanga tozai na réunion na niveau ya famille mondiale na 14h30 tokoye balinaka pe boku tokoye psebno linaka ya ndenge babongisi ndenge toko bongisa po ya kokunda ndeko Emmanuel Ferrario kasi kobanda lelo ti mokolo tokokunda ye mokolo na 13h tokoza na misa en direct misa makosalema en direct uto studio ya biso po ya bopemi ya molimo ya papa Emmanuel Ferrario lelo lobi pe kino mokolo tokokunda nzoto ya mowei. Merci.